Nazana esema koyeba ke boza ebele liboso ba etano na bino ikeba tata ba mama bandeko na pesi bino mbote mingi bipai biso bozuli baku ya kolanda biso lelo tozali mardi 28 septembre 2021 deuxième numéro ya poso pona Canal Presse Otobenga le meilleur championnat du monde la Liga Misuba Obengango Ligue des champions et Sengotoninga au-dessus sur mon thème. Merci na fidélité, merci na confiance. Tous abongo en direct depuis Kinshasa, capitale et la République démocratique du Congo. Nazawana comme chaque jour du lundi au samedi pour nous représenter bino le meilleur championnat du monde. Abandike Bolamuki malamu oyo bakene misala bokene misala oyo bakene libanga na bango bokene libanga na bango bokene balibanga na bino bana bazana congé baza bongo na ndako ba mama o batekaka bake ba faire ba miso bake koteka ezala na gambela ezala na somba zigida na wenza kalu fungula kasi mama mingi pozandu tilelo ezakaka ya ako okangama. Merci Peboye Imalamu na le meilleur championnat du monde. Bopesa merci na équipe technique Koupar Bola qui tient le main de maître le 3 caméras Koupar Bola na pression. Merci mingi Mike Amwaka mwana lemba na réalisation na moni Joël Pembele l'homme de marque X Yendaza na exploitation Patisou na YouTube sous la coordination il y a Dim pour tous les grands maestros les sélectionneurs Didier Deschamps Motepe. Merci na Laurent Fabrice Balsomi ou à biso pour na ba message Boye Imalamu na le meilleur championnat du monde. Lelo un seul sujet le mercredi 29 septembre 2021 la Mouka encore une fois après le 15 septembre la Mouka à Rosanna Balabala pour la marche pacifique pour non na politisation il y a Sénéca c'est le gouverneur de la ville province il y a Kinshasa Gentini Ngobila Mbaka yé à Boyaki tronçon mba marche ça le mana tronçon il y a Pomatete jusqu'à l'aéroport international de Njili na centre-ville pour la numéro 1 pour le patron il y a ville province il y a Kinshasa boyeba que bazone on les a déclaré comme bazone neutre la Mouka et boy lobby na communication basala qui na siège à nouvel élan la Mouka lobby le gouverneur Gentini Ngobila Mbaka a bel et bien violé la constitution nanou et salemate gouverneur a déclaré bazone neutre na Ngoma Mokonzi Kinshasa pour na marche oyo gouverneur na émission Moka Salaki on aura un extrait Patisumbo est en train de s'y atteler pour passer ce extrait il y a émission il y a gouverneur Gentini Ngobila Salaki na ba confrère Belé il y avait aussi le directeur des informations à Canal Jean-Pierre Jonji Gentini Ngobila a expliqué pour nanini a eu décision wana il y a ko déclarer deux zones neutres entre les tronçons compris na Pomatete jusqu'à l'aéroport international Yanjidi P na centre-ville. J'espère que Patisumbo est en tête de s'y atteler à reçoit l'effort après sa mission un extrait de 1 ou 2 minutes il y a émission il y a gouverneur Gentini Ngobila Ayambaki responsable à quelques formations politiques à Wanengoma Mokonzi Kinshasa et puis il a répondu aux questions des journalistes dont Jean-Pierre Jonji le directeur des infos il y a Canal Kino télévision kakana émission lelo boko zwa bongo un extrait il y a communication il y a la Mouka ou Salaki lobby na siège à Nouvel Élan le président Manila Mouka Salaki wana Martin Fayelou Madidi na Adolphe Mouzitou di mfu mupa Bogolanda yango na kati ya émission ya lelo. Alors on a ça plaisir comme chaque jour bah inviter trop de demandes donc pour tout les sélectionneurs Didier Deschamps a risqué à Bella Mabel Teza Moussala na yo sélectionneur il est chaque fois dérangé son téléphone sonne à tout moment mutunu sutaninga le meilleur championnat du monde Castorobaka sokoye awa éviter de confondre vitesse et précipitation mais il faut
tout simplement mouiller les maillots. Merci beaucoup. Tufungoli Camp Nou Barnabé au Parc de Prince. C'est donc parti pour le meilleur championnat du monde. Merci. Nazana Jonathan Mbele, Azana Bissoawa. Jonathan, Lamouka, là vraiment tu t'assures. Oui. En tout cas, Mbote Ndeko Zulu, Mbote Pena Balandinion sur Canal Presse, Mbote Pena Bandeko Tokoswana Bangombo Kalelo. Ya mbona kosenga na bamambo ya cabinet de Congo bila bazala ebele liboso ba écran na bango bazo papier na bic pona zo pesa bango ba information ko sunga bango ko te ba kamba ville bien na ba information pona bango principalement gouverneur yemona de kobiliki. Merci. Mola Kisi mote mingi mono kala ozala quoi nazaki bonga déplacement nazaki na Lubumbashi pona makambo etalika Congo bino bokendaka bandundu te bokendaka noa binakolo baneni incité bino surtout kaka soki lwala bate Lubumbashi soki kolo ezite Lubumbashi molakisi oui ezali motuna malamu tokendaka Lubumbashi tokendaka bandundu ngalo na kurubano boy mikolo uta koleka avant kutu ba dossier matata na zakala na bukanga lonzo nakendaka pona kosala investigation pona koyeba tango pela kenda Lubumbashi ezaki na bit pression etinda jinga buna na sepeli makasi na ndenge opesa mbote na ndenge potuninga ete nazalaki mwa mikolo ebele na kata etando ekete bayi kongomani bayeba ete nazalaki moke na déplacement pona makambo etali kaka susi na bango po ete tolingaka bango mingi et puis pona bokende mosika te Ndeko Zulu na kopesa kaka kolancer appel na général Kasson asaline esengeli ete toyebi ke mikolo bitu koleka basalaki ba mise en place et basepesaki ba policier ba grade esengeli ete bakende pe mingi mbangu pona makambo etali mise en place pona koloba ete lobinga nazalaki na koto ya Delvaux kuna likambo ya soni pe ya mawa ebiso bakoteli Ndeko Basile oka Basile Olongo bakoteli na ndako wana mais la police eza pembeni wana mais tomoni intervention ba kosala te bref na garde corps na ebakini donc bana bakotelaki bato bakoteli to koloba ete ba criminel Ndeko Basile Olongo donc ngai ndoko na ko tukuna na kompara ima bango nyonso singete basala ba mise en place na bandeko ba rumele na ba place ba meka bo changer ba participer ba effectif ya ba ndeko witali la police. Alors Ndeko Basile Olongo on te soutient, c'est vraiment mon pote ba baebi histoire baebi. Voilà, Herman Mumbani Kisi PPRD Mbote Ndeko Zulu, merci pour l'invitation. Et na pesi mbote na bako débatteur nanga, na pesi mbote na bakongolais nyonso oyo bazali awa na kati ya mboka to baza libanda ya mboka. Donc to lingana parce que toza na mboka moka Congo. Donc tout ça la nyonso pour tout sunga yango pour être développement ya solo et ça la discours mais et ça la vraiment ya réalité. Merci beaucoup. Alain Mikaï, journaliste RTNC, mais il n'engage pas la RTNC na émission le ba propos nous sur le ba engagé yemoko. Alain Mikaï, calende. Oui, Ndeko Zulu mbote na ba. Téléphone on peut comment passer pour le kaizani bon je peux c'est pour quoi. Alain Mikaï na bandeko balandi bandeko tona bon na plateau Ndeko Zulu ebike nga jusque là na journaliste de terrain des fois je suis appelé aussi à accomplir des devoirs nanga ya mona mona kenadaka indisponible pour na ba plateau ya télé comme ça là ce qui est belé des fois te bande ne se partager te Ndeko Zulu avant to ko transmission optionnelle le belikamoko ezali kambo zo le kana ministère sport le dossier Tifoko, dossier détournement, IGF, Bonaboé, et ça n'a pas na motema. Pour le jeune ministre Excellence Serge Condé a victime du système. Si vous vous rappelez, na plateau nayo, na senga IGF, que IGF a kendepé côté du ministère sport. Mbongo alete zo kende kuna batu belé ba système ba réseau mo la place pour na ko escroquer l'état. Bato ça la fédération on est composé Mobali nto président moi c'est vice-président au kabana ba moi famille mais ba mi saka 2 millions au ba individu ba kabola moni pe ba pesi mutumbo wa zio na sakaki mais cette fois-ci na bi na dans cabinet moko ya mto na da kuna gouvernement na mona conseil na frappa ministre ministre surtout qui mbongo ese bima il a évité mais yamona na osenga na Ndeko Serge Condé Makambo Esami, il doit d'abord commencer à frapper dans son propre cabinet. Qui est ce conseiller-là, ou bien son collaborateur-là, ou avec une dossier, ou à traiter une dossier. Comment on peut qu'il n'a fait Kofa, n'a pas fait Kofa, il a fait Kofa, sans qu'il fait Kofa et battu. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'on a trouvé
Ce qui ministre a pour ça pour détourner Pembongwana. Pourquoi même qu'on a compte public n'a été à ministère parce que dans le comptable public. Ah, pourquoi on a compte n'a pas détourner en haut. Mais ce qui est dans mon nini na compte à Fekofa, n'a le a édipé, moi secteur on a bien, n'a bien de Serge Condé, à victime na système où ils ont parce que le ministre n'a mis au landais. Système où ils ont cabinet n'a et ton a Fekofa. Cabinet, ministère sport n'a Fekofa. Na Fekofa. Na utinga le roi journaliste na meki ko landela na putike ministre pena Fekofa vi nenga zo na hotel me makambo ekende bo ezo simbate parce que na meko kota na cabinet là tu sais que beaucoup de ministres frais de fonctionnement et comment le roi frais familial bato cabinet bénéficiaire na moté mais na meko kota ko sonde na cabinet je trouve que ministre na so frais de fonctionnement côté et les cabinets bah on sentit que frais de fonctionnement et côté sur des blocs les ali bah on somba bah les gens les ali ça et ça la msambo et ça msala pour essayer que ça que par rapport à ministre nsusu il y a on appelle nazo senga na bandeko pe a Fekofa IGF mongole Fekofa dans organe technique il y a l'État, malgré la personnalité juridique, mais non l'État appelle ça Kabango, faut balander la mot. Il j'ai fait quoi aider la République, c'est un dossier à Ndekoluzo, la méga qu'on enquêté dans le domaine. Après, mais on a des têtes. Ministre, pardon, Ndekoluzo a démissionné à Marc Dorothée Madia, ou a remplacé à Papi Nyango. Ailleurs, ministre, je suis ministre d'un cabinet, l'équipe nationale fait qu'il n'y ait pas ça, l'état de somme, d'autres amis. Ministre a évité que Mbongo et Bima, ministre a Hollande Abou. Et ça, le ministre a démissionné qui a vu la station intérim à Zoni Makamna. Il y a moins à l'Européen de Serge, il doit frapper aussi dans son cabinet avant que Makamna soit le cas. Parce qu'il y a une victime du système. Pays, j'ai fait que la Makamna, Tina Soukane de Sengakai. Merci. On est allé à propos, il y a Alain Mikaï. Alors, merci. N'a téléspectateurs, Bazona Dabiso, particulièrement Basile Njabou. Basile Njabou n'a pas su quelque part dans la commune à Gombe. Merci. Nayo. Poudre de chasse, président et tout théâtral, sans souci, mon kili mobimba. Oui, les 40 antennes A, poudre de chasse, depuis Kintambo. Merci, Nayo, poudre de chasse. Merci. Nabi Koza, tellement fidèle, na Canal Presse. Merci. Michael Kamwaka, lobby, président à la Mouka, ça qui déclaration pour Nabango. La Mouka lobby, Makamongo, la lobby est alliée. La Mouka sera demain, na balabala pe babi banara marche na chang et pas une la lobby que ça zone neutre. La Mouka lobby yako bandaka kapuna. Totale déclaration à la Mouka lu par le vieux Moualimou. Le présidium note cependant que le même jour que le gouvernement de la ville avait annoncé et fait publier le fameux communiqué, le parti au pouvoir avait organisé une marche dans l'axe ciblé. Le dimanche 26 septembre, le citoyen Bosso, président de l'Assemblée nationale de son État, et dont le parti est membre de l'Union sacrée, a tenu un meeting populaire aux allures de campagne électorale au stade de Massina, se situant, tenez-vous bien, dans la zone dite neutre par le même gouverneur. Le président rappelle aussi que le 21 septembre de ce mois, le parti politique ACP du gouverneur de la ville et les partis alliés à l'UDPS avaient organisé une manifestation dont le point de chute fut le palais du peuple. La dite manifestation s'est terminée par l'attaque des bureaux de l'ECID situés sur le boulevard Triomphal. Le présidium observe par ailleurs que depuis la prise de pouvoir par ce régime de fait, toutes les manifestations publiques des partis politiques membres de l'AMCA sont systématiquement réprimées par la police sur instruction du gouverneur de la ville de Kinshasa. Le présidium de l'AMCA annonce solennellement qu'il maintient
sa marche pacifique du 29 septembre, courant qui partira du quartier 3 à Massina jusqu'au palais du peuple. C'est dans ce cadre qu'une nouvelle lettre a été adressée ce matin même, de lundi 27 septembre, au gouverneur de la ville pour solliciter une fois de plus une rencontre avec les services de l'hôtel de ville en présence du commissaire provincial de la police afin d'échanger sur les modalités d'encadrement de la marche du 29 septembre. Le président prend l'opinion nationale et internationale à témoin sur les conséquences du comportement du gouverneur de la ville et en appelle au sens de responsabilité des uns et des autres pour la préservation de la paix et de la cohésion nationale. Voilà, alors, tout le monde débat, Molakisi, la Moukassi ne persiste que marche et Zalobi, la Moukabi Mamo, Ngobila Lobi, et Taina Moyete. Neko Zulu et Sengeliete, to Sunganaga bien. La Mouka Alobi Bongo, Menako Fongola, Bahi Kongo Mani Niso, Bandeko Bakolanda Makamboya, la Mouka, et Sengeliete, Toye, Banini Toko Sala, Penini Toko Bongisa Sala. Oh, la Mouka Bosala, Nara Koroba, tout le monde est en train de Alobi Bongo. Malheur à l'opposition qui ne tient compte de son intérêt. Au lieu de parler toujours d'intérêt de la population, mais pour l'instant directement que Bango Bana Posa, il y a intérêt à Bango, intérêt à la population. Parce que Babiloko c'est la marche des alliés belé la Katamboko. To sangana wa makambo itali makambaram. To ko mona ne ramé ko lia ba opposition, ba ta majorité biso nyonso. E bande ko na bazawa pipo ba sala marche. To sangana makambo itali Babiloko ba surgeli. Mo esengeli que peuple ali a malamu. Soki elma to kana posa ko sunga peuple. Esengeli ete to sunga tala ba marche bongo. Biso to joki ba likanisa ko sala ba marche, ko ete biloko ezwandingise emeka bokita. Bien que nous quittons, mais tout ça est fort, suka ko kita biso to ko ndela de population. Et ko la tseke la muka ako kongama par rapport ya intérêt na ye moko. Ça peut avoir un intérêt à peuple. Makambo tu ko ba ete gouverneur a pekisi. Pour na bason netre basala masti ne ko zulu. C'est un problème à ma cité. C'est il to yeba makambo to ko ba, pe makambo ni to ko sala. Et le ko ba te ko watu ana régime ya information. Que nous soyons informés et c'est que nous soyons ordre à Bossalango. La bonne pèse un exemple. Tu sali pas bon citoyen à Bananda. Moi, je ne sais que papa lobby n'a aucun de fait à mon ina na Mogobu. Yo talié par rapport à programme, na par rapport à Makambo, moi, n'a aucun de Bossalango. Au moins, il y a un avantage de Boybe Boya. Oui, c'est a été ndego, aucun de moi, n'a aucun de Mugwane, l'autre, oui, aucun de ta lobby. Moi, nous, Azali, poli, vis-à-vis à ma botte, et c'est a respecté. Mokra biso etambola na mibeko. Moka oyo etambola na mibeko Congo ezali ko pays moko eza sérieux. Tango yo ke ko information ba pesio ndingisa sala. So ba pesio te ko sala te poto ebi ke ba manche nyonso ba pesa ba ndingisa te esuka ba toujours mabe. On de quoi ko sala. On de quoi ko sala e ko la tsaete azali opposante mais abola kisa façon ya révolution na kata mboko. Ndeko nani? Neko fayulu. Mona kisi okoye bisangai article ni to alinéa nini o eza na constitution o ezoloba que le gouverneur a occupé de déclarer son neutre. Article nini, alinéa nini. Molakisi. Alors tout droit au but. Ndeko Zulu. Oui. Au moni tango to ko makambo esengela bato meka ko sungana makasi. Otuli makambo etali article. Oui, c'est bien. Tout le gouverneur. Tango bino boké. Parce qu'il y a un article qui dit que on informe seulement le gouvernement. Oui, yango na koloba na mais tant que yo informé. Et koloba te que yo faut soit ordre mokolo. Par rapport ya ndenge gouvernorat etambolaka. Tango bino okei na posa ya kopesa ni alikambola bino bosala ngo. Esengeli ete boze la réponse. Réponse que cause à la positive, soit que cause à la paix négative. Article ni ne lobby que réponse cause à la positive ou négative. Na lobby boy. Parce qu'il y a un article qui dit on informe le gouverneur et on s'arrête là. Oui. Oui, tango ba makambo kwa kana kata mboka oyo. Tu as dit que c'est Chantini qui est le patron de la ville. Tout le monde a dit que makambo le na yumbi. Tout le monde a dit que des ordres de Makura mais nyo sona ba tchaki ngona motu ya Chantini. Chantini a ko sala de façon été tu as dit que la masina kuna
na ba kota ba tsangu kuna bande ko bere ba perda ba to na kati ya famille na bango ikola makambo ba marche ko et même ta solution mo côté tango mo gouverneur a jindi ngisa ko ba ete sengeli ete la place ba sa la marche ko na ko tene musika te to ba boy to bi ke ndeko rabiso Fayulu azali député o azali élu bien que yemoko assez to programme ka président élu o biso to ka mais ko tene musika te ndeko na lobi boye ndeko yemoko moto ba ka makambo Yemoto wa biso to ebi azali député élu na circonscription ya Lukunga. Soki réellement sera posa ete azala na oyo ezali souci ya bato. Akene na ko la souci pas électeur na yewana o ya Lukunga o tilelo Lukunga ezala ba problème belé na na moni tata Cyprien Tsaye akolobela ngo kuna na kati hémicycle. Merci. Banda bakota kuna. Donc ndeko la tsende ndeko la tsabato Lukunga degré ya ingratitude qui ye azana na souci ya bato ba voter na députation te ako refe makamona ye ako zala toujours na ndoto ya ko kanisa ete ya zali mokonzi na zali mokonzi te akundela nani makambo ezali na kati. Merci. Allez, Jonathan a rétorqué. Fayulu ndoto ya baba azo kanisa za mokonzi te azo no respecter mes côté dictateur molakisi. C'est l'article 26 hein. Voilà. Merci. On informe l'autorité. Et on a la liga pour rétorquer directement na même présentateur aza assis na ba texte de ko job il bosso na pesa information mboka ba comparaka yango na libota ti pour déjà ma bota na me bosso gérant o mabe tantôt il y a des femmes qui sont expulsées sans cause ni raison on va comparer yango na mboka te pour mboka ezaka na mibeko mboka ezaka na ba texte wana il m'a dit mi balé on lobe okende na bandundu yebisa ba congolais ke masango ezo pola na bukanga lonzo yebisa ba ngango pourquoi tu gardes ça pour nani pour se pesa bataka na yo yemi balé susundeko Alain Bikai oyebiso ki désordre faut obenga ngo désordre. Les ministres ne peut pas être dédouanés alors que document va traiter na cabinet na yé c'est faux et archi faux. Le ministre des Sports. Oui, parce que na principe de la gouvernance on voit les chefs n'a pas la victime. Non, il est responsable parce que c'est son cabinet. N'est-ce qu'on a marche de Kozul? Il y a des personnes qui battent le cabinet de Congo force d'information. Namboka, président de la République agissera en ordonnance. Premier ministre a un décret. Le ministre a arrêté. Le gouverneur a arrêté la décision. Lélo. Lélo, décision to arrêté en Ngobileza. Élément à Liboso. Alors il y a zone neutre, monsieur Ngobila. Ba déclaration nette to lale la mukolbi zone neutre parce que na minute to retourno mutuna moko sur pied élément nini yo déclarer zone wana zone nette élément vous savez balé ndeko jolo lelo ceux qui zone nette fo ezala pona la muka tango bande ko asipe batamboti ba ko buka siège ya ici zone nette na bango ezala kité tango ndeko mbosa ko battre campagne na changu tango ndeko mbosa ko battre campagne na changu zone nette ezala kité to mona pe marche chi balabala. Il est premier vice-président, mais en réalité, il est premier vice-président. Et le maire Misato, il faut retourner à Nan. Comment les hommes méritent comme gouverneur Kinshasa? Il y a un moutouna ou mitouna. Ndeko Jules, na malueka, ce qui est commis 18 heures au bimati. Machek ils ont le porte, y a porte na yo. Na malueka, Delvoa, un ancien ministre en fonction, va attaquer. Zone nette cause à malueka. Zone nette cause à Delvote. Na zone est una Kingaboa, bah tu vas écolier faux. Formation militaire na Kingaboa. Zone nette kunate. Voilà comment monsieur se perd à la tête de la ville de Kinshasa. Et on te tourne to lobi, monsieur Ngobila. La gouvernance s'apprend. Nous avons communiqué à Bengi sur invitation. Même les formules de considération, il ne sait pas les faire. J'accuse réception. Tu accuses réception à qui? Attends mon beauté. Tout en vous remerciant, c'est bien simple à cause. Mais les Ngobila zana ngote. Nous avons reçu une beko job avec le bélo au quoi. Le bibande ko ba ku fe be na changu sort na bango to ebate. Oui. Par exemple le 10 juillet. Quand vous avez battu pour na kuboya malonda 4 personnes ont donné leur vie à Kinshasa 2 policiers morts dans le moment c'est 40 disparus procès à moko yoka enquête na yoka déjà et tu es fier de dire que batu ba bongisa ba bombo ina bangwa alors que dans la gouvernance boza na kati assez le ministre balani ya bilote ba bomisha makweti awa yo telebe le beli yango
Yo moni député moko nyosaka bengi asel na l'Assemblée nationale kuna. Non, nous pensons que pour la biso, marche na biso eza maintenu et nous gardons le même itinéraire. Mais Bachaka peut t'aimer dans l'état, hein, Jonathan. Ah, merci de merci. Voilà. Na compulsé ba edi nyonso ya ville à Kinshasa. Ba edi ya ville à Kinshasa depuis Jean Kimbunda tilelo. Na moni edi mon côté et puis si il a pouvoir ya ko préciser un itinéraire, deux ko changer date ya ba marche. Donc ce qui ngobila za nango aya na canal presse pesa edi o epesi droit. Ce cas na edi azuite akendo lukana ba arrêter na ye ya gouvernorat. Arrêter epesi pouvoir ya préciser ba itinéraire. Et ce cas ici akendo l'Assemblée nationale tanga ba travaux préparatoires ya constitution. O le met azaka na droit ko za informer. Et puis wana comme autorité administrative. Donc il n'a pas à se fourvoyer à nous donner les leçons que lui-même connaît. Herman, vous avez noté que quelque part aussi ngobila à cause à peine à raison. Parce qu'il y a trop de débordements au gros balobi que marche pacifique batiki pe bomona na bala na nzela et comme ba mabanga et comme ko beta ba véhicule et comme ko beta bateau. Tu ne vois pas quelque part aussi ngobila veut remettre de l'ordre pour azobo appel désordre sur la place publique. Merci beaucoup Ndeko Zulu pour na maloba. Décision ya ngobila ezana décision moko boye ezana mutuna makolote. Pour nani ntolobi bongo bo tu ko évoquer article 26 de la Constitution. Oza ko garantir liberté. Pen article ona babika ke ngobila kozala informer. Ceux qui ba informer ye musala na etang ba informer. Musala na eneti autorité ya ville. Il faut ça il faut encadrer batouana. Donc il faut encadrer, il faut assurer protection na bango. Sikoyo tangu ne ngobila akomi ko kima ba responsabilité na ye. Tangu akomi ko kima ba charge na ye. Bozo mona tegeza na problème wana. Pour ba mususu tangu bazo sala ndeko sonata utikolo bango tangu ba mususu baza ko sala ba marche na bango wana azo ko encadrer azo mema ba policier mais ce qui est comme kaka na lamuka pona nini baza ko traiter bato lamuka neti baza ba congolais te ezo sala pasi ndeko Zulu ezo sala pasi pourquoi ceux qui batika la marche ya lamuka utikoleka so batika bango batambola librement na ndimité les lots tolobi lisusu balinga ba senga marche mususu loko le komaki raté ya mwana bango ba sengi lisusu batambola ndeko ngobila akoki ko ponela batu bisika ko tambola te ako ponela batu bisika ko tambola te atika ba il est l'autorité de la ville. Oui, il a un mot il a un mot mais moi yango ya ko encadrer moi yango za ko pekisa bango te ke botambola boeti boye parce que ata batambola na bandal ata batambola na kitambo na bandal na commune na ko toza kande ko Zulu ezaka akisa ça donc akotinda ba soldate donc atika ko mema désordre na gestion ville. Alors Herman, là je te relance. Pourquoi président Martin Fayulu ba ponaka ka Tchango pour na ebande la marche na bango mboso la dimanche na stade municipal à Masina bobi misarape bana na bino basi na bino botiaka bango pe na marche to mona un homme politique ya Congo abima na marche na bana na mwasi mboso ba ke bobi misape bana na bino na basi na bino botiaka bango na marche pourquoi pe apekisi bana tchanga bi bobi na balabala te il y aura bel et bien élection en 2023. Pourquoi la Mouka préfère toujours commencer sa marche na niveau ya Tchanga? Oui, Ndeko Zulu, sans qu'il n'a pas na mahamna bango, ou notre salra analyse. Non, on s'en analyse. Oui. On s'en mutala mukate. Toi, tu Nakati, ya ville ya Kinshasa, tozana 4 districts. Voilà. Donc tozana Lukunga, Tchangu, Mwamba, na Funa. Stratégie na bango ya Tchangu, bango moko baebi. Peut-être qu'on invite bango. Ceux qui le lo ba comme douter na popularité na bango. Ko bango ba moni peut-être yon na Tchangu nde baza makasi. Ba défier pe Funa. Va défier pe Lukunga na Mwamba. Pourquoi est-ce que bango pe bazaka na kati ya Tchangu na kota na kati ya makam na bango te mais na proposer na bango pe ke lokwa ba komo douter na bango s'ils sont réellement populaires dans la ville province de Kinshasa ba meka pe ba district mususu pour total la popularité na bango mais les kambo autres za ko condamner za des décisions pesa ba loba oyo ndeko ngobila za ko ba pona ko pekisa batu tango ya ko pekisa e okoma ga mbutu mboka na biso toza suna posa ya bitumbani to na posa kinya. Herman Mumba Nikisi ya PPRD, merci, c'est bien dit. Alors Alain Mikaï, il y a d'autres langues qui se délient. Balobi pour nani ni bozo banga Martin Fayulu. Boutique appelle Martin Fayulu à la marche na eto tala de quoi il sera capable. Ce qui démonstration de force des à niveau nini. Vous venez la police na yeba encadrer marche total na peut Martin Fayulu. Pour le ko la bozo pime la yeba marche, bozo continuer ko fulaye, bozo continuer ko faire ça y force. Pourquoi ne pas laisser Martin Fayulu na Adolphe Muzitu basa la marche la bango bana Tchango
ti suka parler du peuple place va opesa mémorandum na bango et si la kitoko totala de quoi Martin Fayulu est capable totala suka populaire bozo banga et pourquoi alembika ndeko Zulu na landi bandeko nyoso na toto na bango na plateau lelo et ça n'a pas si tu es dans la ligne de Koyman ma mission est dans la tuni de Koyman azozo ba congolais ba amnésique ou comment ba bossa na makamto ndeko Jonathan a tuni cabinet gouverneur que bala ki sa ba lukelema mais na mona rolande na yeki aza juriste oui est-ce que rebi place et longo benga jurisprudence et le 19 septembre 2016 ndeko Herman comment André Kimbuta, à la veille les 15, a convoqué les opposants, les Vandi, les marches, il fallait bandana tous les 4 districts. Alors, que marche, il faut bandela, puis, na échanger, si, point de chute, na moué, qui, côté la triomphale. Bon, opposant, le roi, baboy, ko tomber na piège, na époque, pour que ça marche, bandi, machi, balam, nan, ndeko, ndeko nani olenga to batanga communiquer na boye pour ba annoncer que match za lobby mais ko banda place boye ba changer itinéraire mais ngana zo tuna bande ko la muka bazo bangani connaissant bien banne na mona président élu député national nani ya nouvel élan mais Adolphe Nzito bazo bangani pourquoi chang n'a que plus loin pour nous parce que c'est le gouverneur qui a vu un rapport non sécuritaire ndeko Jonathan a aidé on m'a évoqué on te ndeko Herman a évoqué on gouverneur a so ba informé yepé voilà a que ne ko encadrer marche donc la possibilité pour ceux qui attali à monique ba rozala ba dérapage rozala à quoi le ba de place on a boé na cause à mesure à sécuriser bino bona beauté tout ça la bona boé ce qui interdit que marche ça matin de mabé même la pays à vieille démocratie ba itinéraire marche pourquoi ba le que faut que ce ba itinéraire marche on va aussi la marche c'est pour l'état de paix à disposition à la que place on a boé marche comme ça le matin vient sur ba trouble comme ça là mais ce ça marche mon pacifique marche on peut ça pour la nini dépolitisation CENI. Mais dépolitisation CENI, aussi longtemps que on a fait dialogue. Les politiciens, solo la paix sous pour la composition CENI. Le quoi au CENI et aux Alabi, on va politiciens. Dépolitisation de la sécurité, comment on va se battre? Comment on va se battre? Pas contre la carte, on va pas. Mais on va pas dépolitiser. Tout le monde a même la confession religieuse. Pas personne pour le président il y a CENI. Les autres politique et côté nakati l'impasse totale mais et vous c'est la population que Tobi Mato sa bonaboué ndeko Jonathan bola kisa la muka capacité na bino et à mobiliser population ndeko vi que c'est ça Alain Bikai boutique la muka totale bango mais Nathalie est-ce que la muka est populaire vous encadrez yo kana ibsa yo peni kambo comme na voit que opposition bana une stratégie ndeko Fayulu aloba pika zaka fils politique ya Tshisekedi et Tshisekedi somo la bamba bo bati que les cas espace pour match contre les 19 faisait autoriser banda place on a sous kabonabou mais mobilisation bandi ko Herman babandi oboma population yo ebi na banda place na yo o ba kotsela bandi ko na ke bakenda ka kotumba école ndeko Willy Bako alors que bakenda il faut babata mabando ki me bando beta massage musatine akangi nini portail babeti o massage ne coller à bat non assistance à personne en danger bandi ko bakenda pour ko buke côté lo na mona ka na mto bat boko alors lelo bandi ko na bauta ba district ba moni bandi ko pepe de ba moni ke et le roi va banaliser qui sont. Je peux te donner. Ouais, cité par là, cité. Il y a papa et des politiques, il y a des combattants Fayulu. Papa politique, non. 2010. Oui. Tshisekedi azo zonga na mboka. Président Akala Joseph Kabila a révélé son discours sur l'état et la nation n'a pas de peuple. Bae bisinga ke funa kende ko couvrir le tout Tshisekedi. Nabi a zona désert mais na documenté bonabo ba bisinga faut kende. C'est le ministre Mendy à l'époque qui appelle les DG de la RTNC pour l'exiger bâtir d'équipe. Nous sommes allés au commune aéroport ba 12 heures. Mon cher total na aéroport Buntu et logoté. Total na ndekolinga. To ba dolo ba Tshisekedi le loi et logoté. Fouilou penda biso boto tempe bien les lots Tshisekedi zona ina Kinshasa et si là
et quand c'est qu'il y a Kiti bateau bandi bateau babima donc mobilisation spontanée mais les combattants qui ont cas de relaxation et démonstration de force qu'est-ce que tu comprends pas marcher pas vrai c'est bon non nana li bas c'est pour total de quoi faire non pas inspiré un exemple il y a bandeko en 2019 oh bah en 2016 oh bah c'est bon que bon bandana changer pour ça bon bah ça là merci mais pas bon ka chamba côté mutuka ba marche bon non on est dans opposition tout merci c'est OK bon abou c'est que d'abord qui la muka so ba ke balali na malo ka côté alobiana alali kuna na tongo boy abandi ça que va mobiliser merci. Alors, Jean-Philippe Ngobila s'explique. Pour Nanini a déclaré la zone neutre na tronçon. Il y a pas ma tête jusqu'à l'aéroport international de Njili, pena centre-ville. Extrait, il y a une émission tournée par le directeur des infos de Canal qui dit Jean-Pin George. Jean-Philippe Ngobila Mbaka, Maïka Mokamona Lemba. Bon, Kinshasa, nous avons 15 millions d'habitants. Ngambo ya Tchangu, so kamati ngambo ya Tchangu, nous avons 3 millions d'habitants. Ngambo ya Tchangu. Nous avons à peu près 3 millions d'habitants. C'est-à-dire que nous avons 12 millions de batikali dans la commune Moussous. Quand il y a 12 millions de batikali, il y a pouvoir. Bazali et Belé, ou va soutenir le régime actuel, bato paye opposition, Bazali et Belé. Même Ngambo ya Tchango. Tango bato basaka ba marche na bango. Na limite que bato basaka marche wana, bakora 100 000 personnes. La dernière fois, tant basali marche, na moni, bazali même pas na 2000 personnes. Mais cette majorité silencieuse, oyo basala marche te bango bakoza na kimia te bango kokende kokunda bimeme na bango te mukula marche bango kende aéroport te bakende ba voyage na bango ba chef d'état o baza ko ya na Kisasa pona okutana na président ya Union africaine bakoko de kababala na kimia te na mboka na biso Kinshasa tozalika na balabala moko oyo ko mema yo na aéroport nzela wana il faut la protéger. Il faut la sécuriser parce qu'ils ont dit nous avons un stratégique pour la biso bakino. Ils ont libéré pour na mituka eleka batu bakino kuna binu na bango batu bakino aéroport mutakoza malade babino faut ba même en Afrique du Sud akino bika lobi na moneta entre na salle ndeko moko lobi que il akufisa ndeko nae parce que avion ezako za na tarmac ba marche leki belé moyen ba leki zate ndeko akufi nakati donc ba docteur ba bi non tango leki moyen ba kene susu aéroport zate ndeko wana akufi na bandi bomo ya moto et na talo mingi koleka makambo nyonso etikali na mokili. Alors lobby loleki tozali le 15 septembre 2021 ambassadeur il y a Union africaine moko babambi mabanga nanzela na parce que basali marche donc il faut créer un incident diplomatique. Il faut toyer ba combattre là ba lien au biso zanango na ba paya parce que to bi combattre là ba lien on a té lobby na lobby et kozongela biso moko lokola boomerang il faut to sala keba. Merci Maïka Mwaka Mwana Lemba Boutoulanda Jean-Philippe Ngobila Mbaka gouverneur ya ville province ya Kinshasa tozui extrait il y a une émission basalaki pour mon ébagi ba journaliste belé y compris le directeur des infos de Canal qui télévision Jean-Pin Jonji l'autre baka Canal presse la Ligue le meilleur championnat du monde traite l'actualité politique de l'heure banalise débat contradictoire il y a actualité politique de l'heure. C'est ça le professionnalisme. Alors, Molakisi, pourquoi ce que commis marche à la Mouka, Jantina Bani va réseau Belé, Nenga autour au Sabot, ambassadeur de l'Union Européenne, Batebele Basana besoin pour emprunter Boulevard Lumumba, mais tout le monde a dit ça fait le plein à Massina, va réseau Salakité, Chibalabala, Salaki marche, na ya santé, na Tchang, va réseau Salakité, mais ce commis Martin Faïlou, na Adolphe Moussitou, Jantina Commune va réseau Belé. Ndeko Zulu, merci Mingina, Motuna Otuni Oyo. C'est qu'elle est au pèse à moi, qui n'a pas l'étage n'a pas de la CG, pardon pour le tout. Mon indéco Jonathan, de Goranga, tout à la gamette, for la baïtan de Ike. Mais n'a pas dit c'est bon, indéco Jonathan, place yo les cabeza mousselou. Monsieur Yatou les cavan. Tu dis ma cambo.
la politique des sièges vides ne paye point. Au sein de l'opposition, il y a Nzala. Au sein de la boue. Au souffrir dans le website. Lengo toko ke na makambo boy au sein de la boue. Pona ko ya na mwa mukie na motuna o utikutuna o. Onyo soufayi lo sala yozo mona teke c'est le manque de respect envers l'autorité urbaine. Ba masi nyoso ba pension ndingisa te. Yo soko lingo sala ona ndenge yo lingo. Masi ba pension ndingisa te. On informe. Tangu ba informer. Sengele te ba pension ndingisa ba biso ke likambo yo kende ko sala. Gouverneur François ndingisa wana za alinea. Alobi boye to solola. Uteko tuna biso ngo. Na kanisa kendeko. Lokola zali juriste, ako ko pesa article yango. Ndeko ko sepela tango ko tuna ngo. Nabi kende ko zali na kati ya basi nese ka sepelaki. Mina moni ndeko pe na suka ngati ko bimisa makambo ya admité organité. Apesi yango te. Aziko ekesante yango na bisa gyote. Na bisa gyote na makambo ya information. Tona reçu information na lobi bo ndeko sulu. Biso Martin Fayulu akobangisa biso na iloko moko te. Botika marché. Botika marché botala de quoi il sera capable moi là ici. Vous encadrez seulement la marche comme ça botala. Obike bozo fula. Marche yango objectif nango ezani. Non. Zaito solo la nani. Objectif nango ezani. Dépolitisation. Non à la politisation c'est ni. Nani. Na glissement te bazali na marami ba. Ah non c'est au glissement. Na na biso to sa glissement. Nanu to komi prêt à osala makambo ngo te to ko bonga mabiso nyonso soki ba na parti moko beza sérieux ninge baza boy baza na opposition moko beza sérieuse baba na ko s'apprêter pour na makambo okene élection biso nyonso faut tozo ba responsabilité to ba ete to bonga mapona makambo boy pona ko sunga ndeko mo mukie sengeli to yeba na boy il y a une différence entre la marche entre meeting na ba matinée politique on ndeko mboso sali kuneza marche te. Zaki meeting on ndeko akeko sala. Donc on ndeko o uti ko makambo ya kibalabala. Akeko sala sa marche ya santé. Marche ya santé biso nyonso ataye ko ko sala sango. Mais on to ko ba ete moto ko kende ko tsa makambo na ndenge mo ko ko tsa bulu eke na kata mboka. Elo ko atu ko autoriser ngote. Tobi ke to na posa paix, to tikala na paix, to kenene na matambo. Nani moto salite yo so bo ya mutu bien avant. To kena kimia ba bonga mande bien. Soyez réellement si vous avez pour ça va gagner ma ponami. Et puis là au moment où on a banga va moi mouké et pas de Fayulu et ça mouké pour nous comprendre déjà mouké. Le Fayulu a moto yemo va changer pas langage. Tout est qui na makambo ya 2018. Vérité. On a aucun été élection on a aucun été machine à voler. Boy. Ailleurs soit changer de source. Donc yemo kwa ça fait na ma capacité na ba décision na. Le Seigneur de soit une décision à l'obliga boy kamwana atika. Merci mon laki. Ba bon demander pour la makambo élection. Mais Herman, pourquoi la Mouka parle du glissement au moment où nous sommes en 2023? Oui, merci. Le chef de l'État l'a dit du haut de la tribune des Nations Unies, il y aura bel et bien élection en 2023. Mboso Alobakiango, na stade municipal à Massina, il y aura bel et bien élection en 2023. Pour nous prêter l'invitation à na régime actuel. Pourquoi parler de glissement? Aussi longtemps, on n'est pas encore en 2023. Merci beaucoup Ndeko Zulu. Avant na loba na koyebisa Ndeko Alain, makambo Ndeko Alain autour loba esalinga pasi. Koyoka journaliste ya RTNC, chaîne nationale na biso ba congolais. Ndeko Alain azoloba makambo sans preuve. Na ebité koyoka discours na déjà a pesi position que aza membre permanent d'un parti politique. Mais azana officiellement te. Toko senga na Ndeko Alain. Tika makambo ki journalisme kende ko s'adhérer na parti politique moko parce que discours na yo batu nyonso o bazolanda biso ba comprendre déjà position na yo. Pe na sengi na ba responsable na bino ya Kinshasa ya national o makambo na bino ba journaliste batala na nuka na yo. Ndeko Zulu, question na yo oyo tuninga soki la muka ezo ezako olobi makambo o régime en place et boma batu na bandal. Na lobi boy. Question au tuningai par rapport ya makamba la muka baza ko dénoncer glissement. Toza na kati ya lutte. Bien que biso na bango toza na opposition mais opposition ekeseni. Batuna batu baza na catégorie na bango. Biso ba opposition biso to sala ya famille politique ya Joseph Kabila, toza batu moko boy, toza na ko observer mais toza na opposition. C'est-à-dire que opposition biso to sala to koki kozwa to bamba transco mabanga te. Wana toza kozongisa mboka sima. Tokoki kozwa to buka to parler du peuple te. Wana toza kozongisa mboka sima. Mais na question wana, na ko répondre na 4 minutes parce que naza muto la muka te mais na ko au moins ko sala analyse pour na koloba ete
lamuka soki azako senga asala ba marche, c'est-à-dire que bango côté na bango peut ba sentir moi ba intention moko bo. Tant tozolanda ba discours ya mokonzi mboka, tant tozolanda ba propos ya ba cadre ya IDPS, ba to ya union sacrée. Tozomona déjà que non, ba intention na bango eza mabe. Donc yango wana pe lamuka na côté na ya bino. Lokola toyoki ba discours na bango, biso to moni que non, ba intention na bango eza clarté. Ba rappeler bango que na 2023 il faut tokende na maponomi pour na été peuple congolais a sanctionné. Pe na 2024 nga naza sûr wana 2023 na 2023 naza sûr que après ba élection tokoki pe ko deuxième sénateur à vie. Après l'élection en 2023, tu occupé comme deuxième sénateur à vie, Dixit Herman. Il y a PPRD, vous avez partagé point de vue. Et d'un point de vue, il y a un lobby, et d'un point de vue, il y a l'élection, il y a soit vous gagnez, soit vous perdez. Donc, le roi est d'un point de vue, la monité, sur le loni, n'a pas mettre bon, il y a PPRD, c'est normal. Mais il y a le gonazo, c'est un peu de quoi il y a vérité tikalaka vérité ndeko yomana kolanda yo bien il faut luka ko bana éviter la 2016 soki ozaka na mboko te sozaki na poto bino bata pepe do na ba États-Unis vandi ozoli ambala mais biso to na Kinshasa liboso ekolo madame Sevinia Bandana kende place lokuta ba beta ba to ingénieur to ebi mwana ba côté isangila ba balela poye pa na ki ko bata mabongo jipo bimana bo batwazena ndeko femme diongo azomema bato bazo matapo bakende bake banda bakoma lia match place match au badela jipo bimana beta bango massage ba kufa biso to mona to ezate ke matana na infant Alembika ana triomphal o kuta mali ba beta mona ba image na te o ba no tiré pena bu portable quoi ba to mais on vous accuse aussi bino batuya régime vous emboîtez les pas na 18 ans il y a régime passé parce que depuis Fatia Ewana on n'a pas vu une marche en opposition. Cela est dû à quoi? Ndeko nga na vous allez battre balabala vous allez battre ba marche mais pourquoi vous emboîtez les pas na 18 ans passé na émission na lobby ya régime passé na lobby wa na mtu a régime te menazo comprendre parce que on partage l'ambition ya union sacrée na mboka oyo bana mona volonté politique c'est la volonté politique des autres. Mais quand on voit dans les chefs et actuels régime ou dirigeant chef de l'État, c'est que volonté politique est allée. Je suis allé même au-delà. Nani so ka ba dialogue avec ce que on dit ba discours ya bande kwa IDPS on dit bonabo. Ba discours de kwa IDPS na ça discours lobi ke na 2023 élection rozala té. So ko tana kombo na bango tout balobaka ke toke élection za na 2016 élection zali chef de l'État devant ambassadeur devant nini na national na Nations Unies kuna lobi ke na 2023 élection zali mais bino ko bonini alo banini ce que lobi ke 2023 élection zali bobi élection mais allez le babi de très bonnes élections c'est ça c'est le problème on la muka zo de très bonnes élections ndeko élection ko ça loba mais de très bonnes Tshisekedi a Kabila te Tshisekedi a Mobutu te il y a un appel au soutien à Bandeko. Baptiser ma méthode au baptisé contre Kabila, contre Mobutu pour la Tshisekedi. Tshisekedi a la combo fois sauver honneur. Il y a combo là. Comme ma politique a tata na biologique, na politique. Donc Tshisekedi a le droit d'arrêter. Peuple toi il dépêche la côté à la bango pays. La vie de la partie liberté d'expression de la parce que ba milo na ba vérité ba parti monsieur Zara na côté. Tu trouves que ba base na bango na bo faire ba sur le bona pour la côté liberté d'expression na ko recadrer ba konza bango ko sango ba vérité mais doit pour la élection de 2023 même na police na meko sondé ko kuta bataille de témoins 2023 élection ça. Merci. Alors on termine par Jonathan Mbele, avant d'attendre, à passer toujours courir derrière le temps, Maïko rappelle, on a toujours sur la traîne à combien de minutes. Jonathan Mbele, boutique au Kosa peuple, vous avez besoin de négociation. Parce que Fatia Lobike, en 2023, il y aura élection. Mbosa Lobi na salle municipale ya Massina. En 2023, il y aura nani mabonomi. Mais bino bozolo bao non glissement. Bono ba vérité. Vous en avez besoin la moko ya ko se réfère à une santé financière pour nous na ba élection. Vous en avez besoin ya négociation pour un partage équitable et équilibré du pouvoir. Merci Kulutu ya yambo fona loba lobango alko ba konzi ba loba ke yango déjà.
toza babengisi ya dialogue te toza pe babenga ya dialogue te. Ça veut dire que la Mouka est ni demandeur ni preneur ya dialogue. Jonathan, quand vous parlez de consensus, voilà, vous faites allusion à quoi? Merci. Consensus sur les réformes. Avec qui? Voilà, les réformes pour la République. Et ça, réforme, il y a pas poste T. Avec qui? Autour de avec la classe politique. Voilà. Consultation. On a consulté 2 personnes. Oui. Pour des points déterminés, notamment proposition ya kokende na mwa mikolomiki avant de la élection. C'est pourquoi on appelait ça consensus. Et preuve en est, baluka mutu moko ya libanda ndaza la likolo, bien que échouaki, ne banga nzamba yaki ozo yango. Mais consensus to circonscrit yango, to bika rapona ba réforme. Yami balé. Na yibisa ndeko Herman, biso na bango to en opposition te. C'est eux qui font l'opposition, biso dans la résistance. Voilà la pona bango. Yami ça. Balobi jurisprudence. Ko Alain aux journalistes, jurisprudence na mboka na soko beta Google, et ça pour renvoyer na ba décision de justice. Hein? Jurisprudence ya mabe au mwa congolais ko autant ngo ati. Vous êtes journaliste et c'est la monnaie ya mboka. So ba jurisprudence retourne au pesa ma juridiction et pesa ki yango, na ba juge ba signer ki yango. Élément ya liboso. Soko ke na jurisprudence d'après version alimité wana kaka yo. Ya misatu. Oui. Ndeko Jules. Nayo ki lo mo isalinga pasi awa. Tu parles de liberté d'expression na UDPS. Ndeko Alain. Liberté d'expression na UDPS. UDPS a fait ça lelo. UDPS a fait ça lelo. UDPS a zali. Il ne faut pas quand même dire des choses comme ça. Les gens qui osent la voix, ils sont étouffés. Les gens ont posé la question. Non, c'est là. Calme. C'est la casting en recrutement. C'est la casting en recrutement. Il y a mis Baden de Gojul. Marche Nabiso. Et ça marche sur la terrasse. Et ça marche pour que nous mettons la vidéo en maïta. Et ça marche pour vouloir être pacifique. Il y a Liboso. Et puis, des Congolais se construisent dans zone neutre. T'as le point de presse, ce qui est communication dans la salle. Il ne sait même pas vous dire ambassadeur ni va agresser. Ça veut dire que l'Union européenne. L'Union africaine a plus de 55 pays. L'Union européenne. Non, l'Union africaine, plus de 55 pays. Si on a 55 pays, il a pays nini. Il ne sait même pas vous dire la vérité. Que le ambassadeur tel. Et puis, ce qui est à qui pour l'administration des affaires étrangères à réagir. Merci. Mensonge. Na kita sko na makambo ya mars. Balobi mboso sali meeting wapi? Na place eza zone neutre. Na ndeko job foko mayango. Zone neutre to zone rouge asala ngo kuna. Ya mibale. Balobi biso tozo luka ba poste ndeko na ngai. Biso nde to boko tina batu na seni biso. Yo tindi. Biso to tindi te na seni. Siko mutalu ka poste wapi? Oh, politique ya bien on politique à chaise vite on dit na biso to nyo kwama bino bo gérer mbongo à l'état ndé bozo gérer na mabumu na ba dépassement budgétaire na kozoka basi ya bateau na kosomba ka banda oui on dit na biso et ça politique na bino mais pour l'enquête musika ndeko chute lobby ndeko ngobi la fa retenir lobby marche bana na quartier 3 et puis ndeko kasongo to bi na biso ko ko no ville à Kinshasa te ya ka la ko ko rater. Merci Jonathan Ben. Alors ba message ndeko zulu monaki sekena wapi po alobaka bien yeyo alobika saki na Lubumbashi assez azongeli. S'il vous plaît, ndeko zulu bolo bela biso nam concernant décision du ministère ya essu sur les universités viables. Est-ce que tokokoka biso nyonso na unikin na UPC? Point d'interrogation. Surtout que Bazobo y a inscription dans la classe montante. Josué depuis Bumbu. Yebisa présent Mafa. Tout ça na posa na ena kandu kapo na marche ya lobby. Yo mutokomi kombo na yo au comité. La muka ba marche na bango na IPEN. La muka ba marche na bango na IPEN pona nini? Pona ni bobana na IPEN te la muka kaka na changu. Papi kumbo nieki depuis IPEN. Ndeko zulu mboka o eza pasi. Toza na chance te ya kozwa présent ya malamu à part Mobutu. Ça n'engage que toi. Christophe depuis camp américain. Eza DJ Eloman. Yebisa Jonathan. Pona ni la muka marchaka te pona nzala ya peuple. Kasikaka pona ba élection. Marcha pour la sécurité na STA. Ana mboko. Ndeko zulu ekamusinga lelo mutu ya IDPS akomi lelo kote ya batu pona marche tango bango babandaki kosala yango bayebaki teke ekozongela bango 10e rue ezalaki frontière lobi biso tokobana marche na Kingasani tina palais du peuple bakala joie basisi mwabianga na Delvaux. Ndeko zulu merci pona ndeko Jonathan soki ekozala possible benga kaye chaque jour alobaka bien tapoya chaque jour te Canal Presse balekaka une fois la semaine. Zulu tango gouverneur Kimbuta salaka ko pesa papa Tshisekedi ordre ya marche papa salaka ko tosa keke bande ko ino sake bayebi que président Fayulu est puissant to ko sala marche
pana na limité ndeko Zulu tuna mutu ya lamuka oyo ya bandundu soki ba de politiser seni nani akosigner ordonnance ya ko investir président ya seni eza mbongo to chole eza passe pour un régime oyo batika mafa a marché eza droit na ye dan na kalamu opposition ici la kala depuis Fachi a son pouvoir donc la muka eza na opposition te pour ceux qui bazalaki na opposition de ba député à la muka na Fayulu na Muzitu nde bazui ba JPT oh Ados Nomasi élu Yafuna Madi azui JPT Fayulu azui JPT Mfumupa azui JPT c'est information dans zanango yangwana Fumupa azui JPT membongo azora kenala Mike Mwaka na épuisé la minute na tiré na combien de minutes 5 minutes voilà Dimputu na tiré na 5 minutes merci 30 secondes on ne déborde pas on a que 5 minutes Nabani na Herman conclusion 30 secondes 5 minutes bon conclusion on a kosenga na makambo ya seni parce que soki lelo yo ba makambo nyonso ba marche ba manifestation zo salema eza pona kokebisa pe koyebisa peuple congolais ke na seni makambo mabeza ko se préparer mingi tokosenga na chef de l'état ndenga zoka courage ya ko annuler makambo ya malonda parce que azalaki pe voter par six confessions religieuses. Donc le lopé même kawana et comme les biso le 6 on a Denis Kadima. Donc azwa même courage pour na ko arrêter maintenant lobi na ko ba s'appelle Subonde Kosulu. Donc ba topé ba comment ba loi wana ya makamba ba seni il faut ba pousser sous makanisi musika parce que to moni eloko moko boye et so balela ma deux fois na règlement wana et prévoir nini ce qui ba kabo et merci. Il y a Jonathan, 30 secondes. On a soulevé la contradiction, mais Balobi a été citoyen Mokambazo ou élection. La tribune nationale générale de l'élection, citoyen Mokambi. Non. Nous ne comptons pas. Citoyen Mokambi. La tribune nationale générale de l'élection, pas Marius Alobi, nous allons organiser l'élection dans la mesure du possible. Tout ça, juriste. Tout ça, intellectuel. Tout analyser dans la mesure du possible. Donc, il n'est pas sûr. Il y a moi la tribunal national élection dans la mesure du possible. Apprendre à gérer ville. Il y a des gens qui peuvent te servir de bouclier intellectuel pour t'aider à mieux gérer. Ma collaborateur nous va sur la merci. Alain Mikaï, 30 secondes. On a posé une question pour la liberté d'expression pour nombre vivant banane ndeko Chabani a comment décidé attends IDPS Tuna président Martin Robson IDP fonctionnaire même depuis temps il appelle Tshisekedi IDP batara na ba divergence même sur ya ba makanisi mais batika la pour tout il y a idéal moko il est président Fayulu bana kanga mina ndeko Albert Moleka na banane mais ayebi ke bakata ki bona boye mais soki likambo etali bango nyonso bana sangana mais ka kosimba ka IDP le romona ndeko tanyola romona na mkongo na romona batana merci Alain Mika na simana Moi là ici 30 secondes to ici merci ndeko Zulu na kosenga eti na bandeko ba ikoto ya chango bandeko na biso na bazala kimia lobi moto moko abimate to vanda na ndako to bi ba problème ebele to kutana ngo to na posa ya kimia ba politique ba bomisa biso na makambo ba marche oyo ti lelo ba famille na biso ndemo de joie ba charge ya ba obsèque ya bandeko wana IDPS dans les bosso IDPS dans les bosso les DG ba na souci ko sunga population te les DG ba na posa population ba sunga biso na ba kita ba marche wana ya ba merci ba on avait marché des pour la Kana Camp Nou Barnabé au parc de Prince au Fungolango lobi na Tongo merci Molakisi merci Alain Mikaï merci Jonathan merci Herman merci merci à Binonde Bozalake Bela Rolanda Bisso merci à l'équipe technique Oyo Basungi Bisso Kasibobo Sanate Makaba Mikolo Alain Mikaï je suis toujours en Bichimix mode qui n'est pas Fifi Bachala na Bandal Obo Benga 09 98 128 808 09 98 128 808 Okozwa Bako Saki Toko Okobima Kitoko Keba Kokanga na chemise mode faté ya koma salité na col Chachaka bilamba chaque jour grâce ya Bichimix mode Tokutani lobby